na olia zonga poto normal arozonga poto ne ebembe sota otikala ebembe azo risquer liwana Tchatumba kufa tozo kamusana nzambe officier bibi c'est Tchatumba au fingisa tous les pasteurs Tchatumba aza mutu mo bo fois tubela aza mutu mo fois se repentir faut atubela do ye fois na télévision abandi ko tubela aya na cadre makambo ya na politique on a été à l'assemblée et on les a sorcellerie aza mutu fois tubela parce que makambo ya sali na image wana BBC nanu a profané nanu kombo ya Jésus o ya bande ko lobaki aza pasteur a BBC mitema bato belé ba excité bato na haine bato ba kofi soka tubelité au moins te kaza mutu a osala frapper Tchatumba osala frapper fois tubela ye fois na télévision tubela que non tubela nzamba ko frapper fois tubela alobaki en émission no ba ventir ba sali ba photo ba monter biloko nyonso ba sali wana lelo alongwe kuna komisiko muta caméra comme pesa ba professeur lokutawa caméra kozala président de la République yende faiseur des présidents de la République a kozala frapper à se repentir le plus vite que possible aya pendazo micro ça l'émission à se repentir Tchatumba tubela andori ya oyo wana lobi wana bongo misuso bato ba benga ba loba na ba télévision abosanyango avant que kozonga na nzela pona makamba politique azonga na nzela pona makamba bible ya image bato ya BBC ya kombo Yesu ya sakani nango o ya kosi bato kazaki pasteur bonzambe na bonzambe lola ezofuta simananto ya kolobaki nzamba boto koye wapi bien aimé dans le Seigneur namonso azo salela biso bien aimé dans le Seigneur merci na bande réunion to bazola na biso de partout merci Naba Oyo Basutena Musala Oyo, là je vois notre sœur Philo Mukwaya Motema Yabiven, c'est de Homo depuis longtemps, maman Gisèle Lukelo Motema, papa Emmanuel na Boston, na frère Papi Kongena, l'homme de Simango, toujours sorti album Qui sera sauvé, et dans notre papa, le pasteur Feza, Missia, la bouche autorisée de l'éternel Nangamozirique, Bonzambe, na Bonzambe. Lola ezofuta elongo na mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga en Suisse na émission le retour sur bien aimé dans les cinq actualitésébélé en tout cas la yamine de comment comme prophète ok boyebi est très bien bon mon na ba émission na biso akolobela nini qu'est-ce qui se passe au giste entre prophètes nande on a biso ya bishop Tchatumba la révélation est Kolomutapesi ou comment bien aimé pour découvrir yango tout au long de notre émission parce que sona prophète Naibane tout ça le briefing prophète Alobi via Tchatumba ezali en danger ceux qui azokoba toujours na makam oyo ayoko sana kina olia zonga poto normal arozonga poto ne ebembe sota otikala ebembe azo risquer liwana Tchatumba kufa tozo kamusana nzambe officier bibi c'est Tchatumba na yebite shalom l'homme de Dieu shalom papa Alvin shalom na bande konyoso bapesa matoi na la voix céleste nzambe apambola biso nzambe apambola bino partout oza na bandako kolakanisela bino na bolamu na bino kolalimbisa bino na mabe na bino parce que bato nyonso baosala bolamu te eza na baoyo bango balamuka na ntongo bazocalcule comment est-ce que toko empoisonné comment est-ce que toko boma bino mpe nzambe alimbisa bino botubela boyebaki un jour bokokufa bino bao bozosala bolamu bondimela Yesu Kristo lokwa mokonzi mpe mobikisi nzambe apambola bino biso tozokoba na kati ya kobunda kolonga bitumba na Yesu Masiya lokola maître des temps et des circonstances. Okay. Merci beaucoup l'homme de Dieu toyambio bande bazola na biso otalaki ba émission tosala na Tchatumba bishop omoni présence na aranakin réaction na koza ndenge na ba émission l'homme de Dieu azosala oya utipoto ayena a kovanda aranakin hier aza l'homme de Dieu par rapport à quoi à la bishop non abana natalaki émission na awa tombo yambaki obengaki bishop te à la bishop Tchatumba pasteur bobengaki pasteur bande nyonso bayebi ke ada parce que pourquoi yo zo boya ke ada l'homme de Dieu quoi te na boyi par rapport à makambo ye moko alobi
Nandeng. Naza kolanda awa place yo fa na kiti oyo. Yenda zo expliquer que na kiti oyo. Biso to bande ko monter ba photo. Biso to bande ko monter ba makamba lukuta. Pona ko bebisa ba image mususu ya mboka na biso. Mais un homme de Dieu akoma kunande. Un homme de Dieu akoma ka wana comment? Bavandi bazana réseau moko bo bazo monter ba photo lukuta, bazo zo makamba lukuta, bazo tia na réseaux sociaux. Ils ont excité batu na kati ba désordre, bazo encourager mboka désordre salama batu bakufa. Et puis naza surpris au monde que les mêmes pasteurs wana soi-disant yé muta bande ko yebisa biso kaka kala mingi ta wa caméra az étranger. Abande ko finga wa lelo nazo kaye caméra ko za la président akomi ko prophétiser caméra ko za la président. Vous jouez avec le Congo ou bien isa qui titre ngo qui pasteur photo mi mango ndengwana ko fingisa tous les pasteurs chatumba azamutumo bo fa tubila azamutumo fo se repentir faut atubela do ye fa ya na télévision abandi ko tubela aya na cadre makambo ya na politique on a été à l'assemblée afinga koto ya misala mutayi DPS ya mutayi DPS ya mutayi DPS soka zaki pasteur alonga na politique bon pasteur za na parti politique pasteur za ko milieu du village pasteur za na parti politique ta ba excité batu na haine azo loba awa na misu na yo zanga otuna nga ba question belé chatumba ya otunye ba question belé te otuni ete église na yeza wapi otuni ete église panzana pona nini chatumba zalaki angando otuna ba question belé chatumba yaki wanga na landi osali na mission azolo ba aventure nyoso ya sali na poto otikala ko tuni ba question te église na yeki nda pasala ni pour église kanga ozomona azolo ba pe bien émission na yo un pasteur que non ndenge toza boye biso to bande ko monter ba photo alukuta tozu photo moko bato ba kufina Tchad to monter on tozu drapeau Congo to tché to kosi keza na Congo nyoso na poto excité batu ozotu na yo za pasteur eza kindoki azondima abi bon to bande ko sala onka mais on za sorcellerie aza mutu fa tout bela parce que makambo ya sali na image wana BBC nanu a profané nanu kombo a Jésus o ya bande ko lobaki ya za pasteur a BBC mitema bato belé ba excité bato na haine bato ba kufi soka tubelité au moins te kaza moto a osala frapper chatumba osala frapper fa tubela ye fa na télévision tubela que non nazalaki na ngai pasteur ti aluka titre muso micha après banda ko expliquer ce ko makamunyo so bande ko loba émission parce que ebimine oyebi nga to informer nga te j'ai suivi ici ce ko tango ya mbaba tuloko ba chatumba wana ba soi-disant homme de Dieu il faut que tout na bango makambo yo eza vérité baloba eza te que ya mbaba moko azaki pasteur directement la casquette ya politicien koto batu musu ba tout bela batu musu ba lela batu musu ba loba alors batu nyoso ba otala chatumba ba loba nini même prophète même pasteur même apôtre a suka le rôle parce que bango bakendaka bongo après suki le rôle omoni eza soni aza muto fali kana repentance ayate awa na casquette mususu so nga comme politicien asala na repentance otuna ke église ne kenda pipona. Mais l'homme de temps, aux hommes d'Alisson, Arosa l'a frappé par Dieu. Pourquoi Arosa l'a frappé? Oui. Arosa l'a frappé. Nayebi Sakio, awa même na émission tout ça là qui concernant mon frère que j'aime beaucoup en Afrique du Sud, Alpha. Nayebi Sakio, batunyo so bazo profané kombo ya Jésus. Batunyo so ba monta ka ba faux témoignage. Batunyo so basala ka ba miracle lukuta. Baoza la frappé. Baoza la frappé. Nzambe aza juste azaka camarade ya pasteur mokoti azaka camarade ya prophète te nzambe na lola oyo azaka camarade parce que même na mboka na bisowa il y a des moments où on a vu des hommes de Dieu des pasteurs des apôtres au babando salon nzambe azaka na poche na bango azepa mutu musulte aza ekolo na bango azepa batu musulte te nzambe na poche mutu te aza ekolo moko boyete nzambe aza ya batu nyoso mutu nyoso ko luka nzambe na vérité okuta na ye fa tubela nzambe ko frapper fa tubela alobaki en émission na ba aventure ba sali ba photo ba monter biloko nyoso ba sali wana lelo alongwe kuna komisiko muta caméra comme pesa ba professeur lokutawa caméra ko za la président de la République yende faiseur des présidents de la République net azo soutenir bande oke bazo samusala mala batu ya soutenir batu ya bandolo bana cha bango na mulangi na cha caméra na mulangi na cha kabila na mulangi comment soutenir bango a changer langage kana tongo azongi na nzela abunga kinzela azongi abunga kinzela kasi soko bunga nzela azongi azonga penza bien azongi mbango na makamba politique bon église soit disant pasteur il faut mutuna mutu za na place na ye oza politicien soit oza pasteur na yebisa ki plusieurs fois que pasteur akosa la politique
pasteur azaka na parti politique te pour l'église nanga naza na tendance ya batu nyonso opposition majorité mokona kopesa position que naza mutu ya majorité c'est pour dire que bata opposition bakondimelanga sute et comme alokola église à pasteur moko boye po azui poste na mboka 20 minutes à mateya alo baneka makamba politique bao ba tricher bao ba sali boye on a voté comme ça parce que baza ba melidiamba so batu ba yeba yo ka parole de Dieu vina ba fongwama ba komo yo ka masolo assemblée na kati église au mona ba vanti parce que tant on zobe tel soki aroza la frapper na ndeni na ndeto sai moni ya la frapper na maladie ndenge amesana kolanda yo akolanda yo akolanda yo banda yawa azana na Kinshasa ngana talika émission na yo azondima ba bêtise bande ko sala maintenant moi je te dis comme un prophète à cause la frapper à se repentir le plus vite que possible aya penda zo micro ça l'émission à se repentir tatu matubela andori ya oyo wana lubi wana bongo misuso bato babenga baloba na ba télévision abosanya ngo avant ko zonga na nzela pona makamba politique azonga na nzela pona makamba bible ya image bato ya BBC ya kombo Yesu ya sakani nango oyo ya kosi bato kazaki pasteur omoni ki pasteur ngo siko fo bato babanda kotubela omoni yango na bible zolo bake boko yeba bango na misala ye moko yebo ndimango ezate ke mutu musunda ye koloba ke biso to bate chatumba ye moko na kiti yo fandi boko yeba bango na misala boko yeba bango na misala pour réfléchir mingi te boko yeba bango na misala boko yeba bango na misala na bango ko bima chatumba zo sala misala na bango ko bima misala nyonso wa mabe wana oya soutenir bandeko o ke badana pouvoir ke bazo sa musala ki tombo rezo tamo madame changement komi azongi na ekoto pona ke aya ko regretter atiki bandimi nyonso oyo bazana posa lobiko aya va soutenir bango a soutenir Tshisekedi to Kamere babenga ki babisaki bazana besoin soutien naye aya ka soutenir Kabila te ponani soki ya za muto a soutenir ba président il est faiseur des présidents de la République a opesa ba officiel Lukuta Kamera ko za président na mboko yo chatumba yawa o raté okoko tu na église kenda wapi c'est que l'église na ke panza wana italien makambo na yemo falo tu na yaki apona nini ayaki apolo ba makambo yo o ya sala eta mo santu falo tu na ye mo santu église kenda wapi o rataki awa na plateau na yo donc déjà bande bazola na biso de partout concernant bamakambo ça na mboka na biso da avertissement ndenge prophète Marquis alobi ya nzambe pa chatumba ke arozala frapper bishop azonga na nzela ya nzambe wana c'est le prophète Marquis o ki alobi on a été bien aimé dans le Seigneur na bandeko bazola na biso na poto ba misusu ba bengi ba sepeli na ba dire ne ba misusu ba bengi bazali dessus na komona moko ya ba diaspora koya koloba ba makambo chatumba azoba na ba émission na ebite so baza ba jaloux na eto baza na nzela réaction na ekozani baza ba jaloux na ye baza ba jaloux na ye je ne sais pas baza ba jaloux comment ezalo kola tozala kolobela pasteur moko asali mabeawa ote boza ba jaloux na ye po azana mbongo bo Bill Gates milliardaire nani ayokela ke jaloux nani atsalela ke jalousie yo ba ko sala jalousie pourquoi bandeko ba bengi par rapport à ba réaction na ye balandi ba comprendre que makambo azolo ba na homme de Dieu ko lobango te bon nzamba sungaki nzambe na lola asala ke jour au Saint-Esprit na plateau o eningisa ye andima quand même ba bêtise mususu ye moko bande ko sala mais asuki wana te alobaki onyo sote mususu azwaki ba réserve bandeko ba bengi ba yebike ba yebaki lokola homme de Dieu lelo ba komi komona ye akomi na tendance ya ko soutenir ba tu ya majorité na yebite soki église akokamba ngo lisusu soki eza na bato combattant kuna na poto pasteur mais combattant bilo mususu wana eza na okanza oh chatu manzala na ebiso bilo mususu wana eza kanza ndana ndeni alobaki on émission na wawa na moni ki age bandi okufa e bandi okende na ko kufa pamba na poto soko komi na 50 bandi ko sala boye bandi ko kufa yango na zonga ki nanga awa omoni soki ba pesinga poste yo tu nanga ba question bile eza makambo yebisa ki ngana tala ki ngwati eza makambo yebisa ki nzala na ya awa na moni kuna soki 50 bandi ko sala boye kufa na ya mais siko fois tout bela comme ezate fois tout bela a tout belé alongoli casquette à pasteur a tout belé na makambo so lukuta ya mabe ya sala o nyonso ya lekisi wana o nyonso ya sala ya mabe ya yebi a tout belé sko alongoli casquette ki pasteur abisko na komi politicien na moment wana sikoyo ako sala politique na bongo sko aza congolais so alinga soutenir Kamere où est le mal
so nga ça la politique où est le mal congolais a nango ka bongo côté moni mbongo ezoya oki kuna ba changer kana ba tendance ya ba parti politique matin midi soir mais ce qu'on peut akoma wana atubela atika soko makamba bible alongwa soko na ki pasteur c'est là où peut-être vous allez mal azo mériter vous a pasteur non on mériter vous a pasteur ndeni ba bi eza trop on mériter vous a pasteur ndeni yemo ko atubela ki ngwa yemo ko lobaki ngwa émission on mériter vous a pasteur et puis a commis sur la politique donc ba benga sur bishop non ba benga bishop ndeni za politicien pasteur à cause de la politicienne. Il y a pas bien à aider bishop. Pasteur tant azoko ma politicien bozo organiser ba marche batu ba kokufa makambebele bozo voter ba loi ou ekobomisa batu pasteur azawana azotombola oui qui sont pour oui loi wana ba signaler na ba texto ekopesa bino mbongo après ensemble bozo mwa mbongo bondimi oui mais loi wana ekobomisa batu mbamsu na est pasteur azawana batu bakufa pasteur azawana oyo nzambe a PCM mission comme pasteur abatela ba brebis ba âme abungisa ta mokote maintenant ba obazokufa ba obazokufa na ba marche ba obanda okufa na ba biloko pasteur obanda ko soutenir na mensonge nyonso va na politique nini ya vérité au pasteur a komema kuna biso eta ba pasteur tokoki ko soutenir peuple de Dieu bana na nzambe o tozana bango na ba église bango ba koma ba politicien mais sacrificateur akoko ma politicien te un sacrificateur à kokota na politique te mais nous devons soutenir nos frères qui sont à l'église bana na biso tozo kamba ba kota na ba assemblée partout pour nani loi moko ko ya lelo na Congo o ba voter loi peut-être ya homosexualité ceux qui tozana ba chrétien baza majoritaire na assemblée au moins que loi ne legate mais ceux qui tozana ba chrétien baza muki plus ba occultiste ba ko voter loi wana pour na ba avantage na bango ce que tozape na besoin que bana na nzambe o tozo kamba na église ba o bazo kota ba politique bazo tanga na ba université ba kota na ba point clé ya mboka wana nyonso et kozala malamu makasi et kozala avantage même pour na kombo ya Yesu na kati ya nation prophétique eza Congo mais le pasteur étant sacrificateur yé akoki te ko kende ko kota na place à mensonge wana afanda wana abanda ko organiser malukuta bon neti bango déjà yé moko azo expliquer ndenge ni bazo sala ba photo lukuta ya bato bakufi bakosi keza na Congo pour ba salir image ya mboka donc baza déjà bato ba vivre na lukuta yé politique et simba pona donc qui pasteur au moins te que ta basala débat na ndeko Gilles wa Gilles azo ko lobate yé déjà na lukuta zo simba mais politique ne yango non yé fatika la kuna atubela ngana yena na yebisi na pédication message atubela balonga comme wa bishop ndeni ya za politicien faut atubela il faut atubela c'est simple il faut atubela chatumba azotamba mabesolo yo avec exemplaire c'est l'exemplaire comment yé moko ya lobi na exemplaire te papa yo comme c'est exemplaire ndi ozola te ba casquette na ngote mais c'est une émission na ngote c'est l'exemplaire comment muto azolo babie ke to bando ko monter ba photo lukuta to bando sala makamba lukuta muto azo ndima bando sala makamba lukuta parce que na minute comme la vérité dans nzela non wana zolo bango juste pour na ko flatter parti politique ya ko kota pour na ko soutenir bango ke biloko to bando sala wana ezalaki lukuta bon ndima nga kote po na ko banda pe ko sala ba montage mususu kote non c'est la vérité te mais c'est la vérité comment yo zo pesa ba casquette na ngote yemo ko lataki ngota yemo ko ndimi ba vérité ke to sala makamba lukuta un pasteur bando sala makamba lukuta akota na ba mafia ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie inconsciente. Merci beaucoup. Prophète Marquis Efrata bando bazo landa biso l'homme de Dieu au loba qui peut que non dossier ya ndeko na biso comment il s'appelle Trésor Poutou nandenge que au loba il a fait passer Trésor azongeli bale azongeli succès partout azolanda mabona bo par rapport ya mama solo o ke gimo le loba ki ba ya otikele ba kaleson et pas il souci ballon d'or akangi ye na bakisi pour na ki azo délivrance na il faut à que ne pas passer wale ça a prier les bon, on n'a pas compris, Trésor, succès, zongi, bon, est-ce qu'il n'y a pas aller s'appuyer ou comment Guimon a changé le sous-là. On dira zongi mouké, réaction de cause en l'aide. Non, moi, confusion, ça mouké, na bibota yan ban en zambo, bazoa qui message wan pour la Trésor, pour ta zone carrière naie. Et Sengeli, a qui ne va prier na bakele son naie. Suzi akena kotike pa nganga gimole ka bakanga ki carrière na akena musika bana na nzambe o bazoye ba message wana déjà faut ba comprendre eza ba kombo mususu suzu tanga ngoka awa batonso ba olanda biso bako baye même émission bon bako baye émission na yebiso mamba solo eza ba kombo mususu zo tanga ngoka awa bato ba olanda biso bako baye ba kombo mususu ka ba kombo tangi banda to bandi awa ezaka bakombo mobwe ekopesa bato kanda na ndako naza problème ni na gini na walesa papa nayebisa yo biloko wana ce sont des aventures yo oki otubeli alobi atubeli epa walesa alobi ke non le joueur Trésor
moi si à trésor amemela ye basili pese pa na ye trésor soka lingi vi na ye fungwama aujourd'hui le frère Trésor est en train de faire son travail avec succès. Au contraire bazo somba ye pe na ba équipe bazo sala mamna bien moto azalaki condamné na ndako nganga ko sala mambia sala wana yegi nani yango ebisa bino kazaka magicien parce que camarade naye c'est un prophète qui vient ici pour dire que azala magicien tazanika mutu ba bengaki ba associé na ba cop moko boye ba benga on marmaille on comprend ba associé na ba cop moko marmaille Guy azalaki magicien depuis mon colonie parce que muto est bien le prophète Gédéon aya awa pour na adapter petit en un il a dit on a qui dit bon ba pire petit so ba pasteur ba pasteur ba pire petit muso ba pasteur ba pasteur te ayebi ka côté a ayebi ba verset biblique pour vendre la première pasteur maza pasteur te c'est pas parce qu'azaki pire petit a dingo ndeye azalaki dingo non et bon dingo ye moko dingo ba komisaka évangéliste lelo azala ozomona kimboka oza na ba théâtre mususu foka bana na nzambe bafungola misu bon message nanga clair bande ko bolandanga partout dans le monde et ça qu'il faut bofungola misu toza na temps de la fin o wapi ba ventir réseau sala ma trop na ba témoignage à lokuta oyo wapi zo excité bato mususu batika ba makamusu ba osala batika banzela nzambe oza na mo église na yo moko bio bondela kamba musu pasteur na yo zo lukanzamba solo bazo bondela pona yo olandi témoignage moko lokuta ya ba miyibi ya ba marmai yo wana komi kuna na église wana okomi oketeka souvina yo oketeka souvina après lobby vie kanga mi komo luka so ba délivrance musu membala musu ozaki déjà na moi 70% ya vie ya délivrance bisiko bando lukanza mais na vérité faut faire très attention na babiloko wana ya ba biloko lokwa ba gimoleka wana gimoleka lelo aza sous frère muto atubeleka aza sous frère azo sambela akomi aussi ma bible azo prier le pe bande o mususu acha bato maboko yo ndeni oni mamuninga te muninga yango ki bonzama yelaka bino ki serviteur ba misuba ko ko ba serviteur de Dieu papa e bela bato bazana Kinshasa su ba pesi bangonga nako ka bango ata ya commune moko ba pesa nako nanu nazawa ya commune nega nanu nazawa mutu e beta na lalite ko bondela pona bato so bato nyoso ba yepa ngana okoka tout le monde comme pasteur na ko azali c'est important parce que on dirait que au salé un peu moins doute par rapport à Gimoleka papa bible zoro ba mutu oya wuti ko tubela mutu oya wuti ko bongola mutema mutu wana bakopesa yebanga bakopesa ba responsabilité c'est biblique akoma mala mombo sala nzambe mutu wuti ko tubela azalaki magicien ba délivrer akoma bondela pona bato bato pe bakokenda acha bakoma boko mais quelle ignorance mais biloko wana fo lobama bana na nzambe bakochola bana na nzambe bakobunga bato nyonso mona batubelaka na ba télévision bayaka même pas na yo on nazalaki magicien nazalaki nganga na uti ko tubela pe bato babandi ko senge ba prière bondela pona nga po abeti lisolo ke nazalaki na Lucifer qui vous a dit ka tubeli ya solo sorcellerie mona ko Satan a signé ne pacte ko bima kuna ezaka baje eza ba ventir bato ba olanda nga bazana bana bandoki na bandako bayebi so ba service à sorcellerie salami comment est-ce que j'aurai même moi bâton pour moi na wana et bon ce ko yazaki yemo kazaki maître apesa bato bakisa zaki vrenganga aka lobby mba moko tubeli pa comme pasteur bandi bondela pona bato papa bino bosa kana makam na nzambe mais Dieu fait grâce à qui il veut Dieu fait grâce à qui il veut na muto outi na magie comme ba mo pasteur non non muto outi na magie non azana ministère te muto outi na magie comme na ministère non na ministère te gimoleka comme na ministère prophète Gédéon et Bisabino on lui connaît très bien. Ton gars autant comme il y a Gédéon bande au bazar partout mutauti na magie akomi mbamo pasteur bando bonne c'est impossible hein c'est impossible oh ngaku nazo nazo baboye kaka gite bande konyoso basala ba repentance awa bande konyoso basala ba repentance awa onga nazalaki magicien na uti ko tubela batu wana nyonso la majorité bazana ba aventurier ba o misu balandi wana soka awuti ko tubela poto ndima yeke ya solo atubeli fa bible zo ba fa fanda l'église alanda parole sko bonzambe latayi ezate ke mutazu ba kisi na ya bwaki lelo lobi mala moko pasteur bando bondela pona bato qui vous a dit que abongola ki mutema bien nanya biso bino opumba sute musuba ya hotel na lobi boy malembe faluka délivrance Gimoleka ezaka batube atubela kikaka Gimoleka na lobby escape c'est ça émission les propos teni n'engage que son propre terre na boya osiko be en refinga qui pédé ceux qui pédé en kenga na bima na ceux qui que olinganga na yebite comme okebisanga ngaite prophète mutazo bazo teme ministère na yo
azo si ma Bible ya munene pa Facebook ozo PC ministère c'est pas bon ah ozo PC na télé la ministère ngana le maire ministère nazo télé la délivrance simbaki wapi et pas bande on a biso Placide sko délivrance soki simba mo bande o tchaba to maboko abande boni la pona ba donc bitam so ba consacrer ki ko na plateau oyo za na responsabilité moko makasi nzamba pesa yo ya ko yambaka ba homme de Dieu awa na ba homme de Dieu nganga alors soki au soutenir homme de Dieu nganga na plateau na yo soutenir yete o bongo na soutenir ki moleka bon nga pe na combattre ministère na yete mais na lobi ke muto awuti ko tubela bible lobi fa fanda na abongola mutema ni malamu penza aza muto akokoma homme de Dieu te abandimi yete hein na ndimi ete bongo na ondima ye ministère ya mokoloni abikisi batu wapi abongoli mutema wa bandima mutu ndenge wana bakondimeka bongo nazo ndima ye c'est notre frère congolais na bando ndime mbala moko za pasteur po batu nyonso babondela po na yeso ko landeli ba masolo na bango bazala pe banganga bakoma ba pasteur tout ce monde là qui vous a dit que babongola mutema bien que ba pomba rasoute ah qui vous a dit ote na kufaki na lamuka ki tozalaki ko sala bakisi tozalaki ko pumbwa biso tozalaki ba magicien na bande ko travailler na magicien moko tel sko na bongoli mutema bande ko nanga botala makam na bande ko sala zonga sko église Lucas ko délivrance fanda landa maté mbala moko te lokola sko na uti ko tubela na komi sko mbala moko bishop est-ce akom bishop sko azu ko munene po bishop evimba pasteur ezamukie bishop sko ala ki bishop wana sko komi sko ngandi yem ta koma betela batu masolo lisi faire biso tozakolia na restaurant na ye tozaki na cuisine na lisi des aventures papa des aventures bo tika biso te ya parole de Dieu bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya bakenzama boto koye wapi bien aimé dans le Seigneur en tout cas na yebité na loko na d'autres na tcheki na émission à la fois passée nazo mais aussi ko tchon bien aimé dans le Seigneur nga nazo sa se musa na ngai ndeko azola na ngai gi moleka na lingawo makasi bien aimé dans le Seigneur na eloko moko OK na tcheki à la fois passée na yebité ezani edingwe abimisi gi moleka na poisa kolakisa ke ezaki mission moko ke gi moleka zaki na ngwa kende peut-être que na église à Walesa ou comment bien aimé dans le Seigneur parce que na audio ou vidéo et dingwe azobe ya gimole en direct bien aimé azoba ke wana da pi petit nanga do edingwe animate ke gimole ka abongola na ye motem boyoka coopération ndenge coopération edingwe li solo ya edingwe na gimole ka babana ko solo la coopération ni babana ko solola na edingwe bien aimé ezani edingwe a reversé gimoleka ou comment en tout cas ezali vraiment moi pas si mingi bien aimé dans le Seigneur et nazar contre gimoleka te prophète no baksani avant que nacha audio yo ko ko tcha de audio et kozamala makasi ozana ilo baksate le temps que moi connexion za mobulu pona makambo etali ba le pasteur au bazo expliquer biso ba makambo ya ba ndako nganga bango bakota ka plus ba koma ba pasteur ba nanza mbo kiba et puis so efonga na kende ko bonda l'église moko fona kende ka l'église ya muto azalaki na nganga comme pasteur pona nini nango zo prouver ka bongo limotema bi ni ezo prouver ka pomba soutenir na butu c'est comme ça que ba nanza mbele bazo kende ko bebisa ka ba vina bango papa na ko bebisa ba nanza mbele so ba landa biso partout dans le monde bilo mususu ko ndima yango te po muto azo expliquer yo ba makambo ya mona kuna mbala muso azana nuka kuna parce que lelo Satan a dit que batu ba olinga su ko tabanda kwa ngangate batu ba ko éviter a jusqu'au batu na ye nyonso ba Jean na ye alati bango ba toge ba Jean nyonso Satan lo ba ko ba pasteur on a bangonde ba organiser tango na bandi obimisa bango na mpoisa awa ba poisoninga bangonde ba empoisonninga les pasteurs là to ba moni ke to ko bimisa bango na mpoisa biso na ebisa kabino biso tozana alliance na Nzambe to bondela ka Yesu Masiya o Nzamba likolo pe na se oyo azopemisa batu nyonso pisika yo po fandi ozolanda ngo ozopema c'est pour dire que Nzambe wana ko permettre mokolo moko te ba oyo ya ye monde ya mulili echa bango mutu na se wana ta yo fandi osali nyonso lingi awa biso tolobaka vérité koyebisa bana na Nzambe bokeba parce que wana eza musala oyo ngai prophète Marquis Efrata na yaka na plateau pona kopesa même moi 30 minutes ya kofongola bino ba vérité ke lelo bo éviter ba église wana oyo nyonso kindo ke tondi ba pasteur basala ba repentance alukuta bazala banganga ba bongola mitema te na ba oyo ba pasteur ba okabula kindoki les mêmes ba pasteur wana o baza wana ba pasteur to lobila awa
bangwana pe bato ali boso ya rotela le monoto poison boyebi yango le bangwana na kati ba mabe na bango bokoya ko comprendre que biloko mususu nzamba zo bimisa ngona mpoisa biloko mususu eza bango nde bazoluka ba masquer yango mais soko landeli yo comprendre que baza bato bazo banga nzambe te bazo bebisa o ezali merci peuple de Dieu tokoyoka donc tu peux se résoudre le bagage yo ndimaka te katika kisi sikoyoyoki prophète oyoki na bandela ok ça va Gimoleka et ding en pleine émission à lobby na yebisa bino ke Guy a pire petit na bocha tembe asali je a béni en pleine émission la confiance na bandela Gimoleka ga petit na la confiance donc pour on dit yango te alors Guy bon niveau moi bien papa on a un boulot te on est d'accord on va aller on a bien aimé dans les seigneurs Bolandi na sina commentaire sur yango et dit nga bengi Gimoleka évangélise ceux qui frère Gimoleka a autant qu'on doit délivrance mais oh qui rattaque pas passer ou aller c'est pas placé dessus mais yo landaka place ba consacré non c'est ça ce qu'on a mini toyo et dit nga bengi papa nada na nini mo bo fa to sala ba masolo ce gars memela ser na yebité olani li solo yo kanam fait que to peut-être Gédéon makamalo ba ki biso na émission à la fois passer prophète Gédéon bekanga raison tondeni na yebisi yo déjà que makamalo baki eza ya solo réaction non par rapport réaction nanga par rapport na ngweza que toi na moment oyo nzamba obimisa batu nyonso wana na mpoisa batu nyonso wana baza banganga bamikosa ba pasteur na ba oyo bazozwa bato banganga babongola bango bakomisa bango ba pasteur enfin que so bakomisi pasteur bato bapese confiance abebisa ba via bato belé eza misala monde amuleli eza bilo satana ça coopération te coopération ezate kuna ezaka ki aza mutu na ye edingwa lo bien goût puis petit nanga iboni marate ouais petit nanga ya confiance c'est que dinga bimisé na mposa aza petit na ye et dinga bimisé na mposa mais approuvé ça bengi na téléphone monte ya bengi na téléphone oki voya gite on voya gite ba montant autant voya ginda zolo ba wana yo est-ce que yawa obandi lo baki ba combattre ministère na yo lingo confirmer ministère ni ani papa ko bangati ke na yo ndo lingo confirmer yo non yo zo sanga combattre aza pasteur te qui aza pasteur message ni ko pese atubela oh aluka penza église moko mala moi ça la repentance aluka délivrance zamba lingi makasi frère Guy zamba lingi autre oh mi pesa titre nini on a habité frère ça va neti frère Patrice merci beaucoup bonzambe na bonzambe lola ezo futa simona to yoro bakenzama boto quoi on fait l'article 10 000 ya exhortation Zambé a pambola yo. Merci. Mais 10 minutes za mukie. Yeso pambola bande on so balandi biso partout dans le monde. Kolo yeso pambola bino to pousa na nisika oyo kuna kopesa o ezali moko ya ba message prophétique lié na makambo nzamba zo sala. Et bien aimé dans le Seigneur, ezaka kapona ba message wana te yango ezapeli susu pona koyeba kolongola yo mutu oyo bandaki deja ko kenenda ko nganga po makambizo simba te yo mutu oyo bandaki deja ko luka okende kokota ndako moko wa mulili yo mutu oyo espoir na yo komaki na suka yo mutu oyo bundi bitumba ebele ya molimo okoti ba jeune de prière au bondele ozomo na changement te bien aimé dans le Seigneur 10 minutes o ezapona yo landa yango attentivement 10 minutes o ezapona yo bien aimé dans le Seigneur 10 minutes oyo na lobi ezapona yo 10 minutes oyo ezapona yo mutu za na mbeto hôpital 10 minutes oyo ezapona yo mutu zobota te 10 minutes oyo ezapona yo mutu misali zo simba te 10 minutes oyo ezapona yo mutu oyo ba pepisi ya yo bana na kindoki famille na yo makambo epepi 10 minutes oyo ezapona yo mutu oyo mutu abande ko bundisa yo si akufa mutu abande ko bundisa yo bokabwana mutu azalaki obstacle pona yo
déjà na yona ebozaka so ensemble été mais ozo vivre ba effet na ye bokabona na mobali wana mazo continuer ko apparaître lokola mari de nuit bokabona na mutu wana ndoki wana famille noko na bino wana si akufa me vie na bino zo fongwa mate bozo mituna mais papa na biso wana kufa déjà ye mutazaki magicien pourquoi est-ce que les notes ko kolonga bitumba oti pas si souffrance ils ont continué la vie na biso bien aimé dans le Seigneur 21 jours de prière oyo ebandi okende na suka nazo belle la bande ko nyonso bomataki bangomba bozalaki na ba prière moko boye umeli na ba jeune kita 21 jours oyo vaincre l'ennemi ebandi okende na suka na lingi bien aimé dans le Seigneur avant fin ya service oyo yo o profiter okota na navire parce que navire oyo ezomema na kati ya délivrance oyo wapi yo fota to la monene ya Nzambe bien aimé na tongo ya lelo nazo rappeler que na 21 jours de prière oyo bangonga ya malamu ya kobondela pona bande ko nyonso papa l'air ni ya kobondela soki 0 heure beti yo fukami bandi jeune soko monique ozana temps na moment wana bengi na bondele pona yo mais journée mobimba tozolia te tozoya ko fungola jeune na 21h na 21h bien aimé dans le Seigneur au salika kalo papa na jenaki je prie pour toi na libérer prophétie Nicolas Vinayo soko jenaki surtout eza ba lolenge ya batu oyo et sengeli bazo orientation prophétique na bonde la likolo na bino na 21 jours de prière où ils allaient vaincre l'ennemi bien aimé dans le Seigneur ennemi balonga kaye bien aimé dans le Seigneur bitumba na via mutu silaka 21 jours de prière où on a rappelé que to komi na étape moko ya que mingi ya batu bazoluba moi si wazaka na kindo kinabalaka to kabwana mais vina ngale le fonga makati na lingina faire comprendre yo qu'est-ce qui se passe après avoir mutu oya bando bunza bino akufi to mutu bando combattre yo akei ou bien mobali obalaki ya ndokisi bokabwana mais vina yo tikala bloqué au luki ba délivrance au sali bo frande au sali tout mais il y a pas de changement au bima déjà na kata famille bisika wapi bitumbe zalaki makasi voyage comment na mboka moko moyeme rien ne marche. Vous comprenez, mais si na longwa na présence na bango na koma musika baye bakasuma kamuna ngati mais comment est-ce que bazo combattre ngana zozo akimiati to fongo la Bible bien aimé dans le Seigneur aux mukanda ya Esther chapitre 7 to bandi na verset 10 Esther chapitre 7 verset 10 Bible zoloba et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée et la colère du roi s'apaisa Zamba pambola. Bien aimé dans le Seigneur, naboyi kotanga lecture oyo na mobimba nango po yebi bien que Esther azokota na libala oyo wapi Nzamba azo préparé et pas ya roi Assyrus pona kobiki sa peuple oyo bazalaki en danger nani azotia peuple de Dieu en danger Aman. Bien aimé Aman azo préparé que peuple de Dieu bakota en danger bakufa ba piller bango batikala maboko pamba. Bien aimé dans le Seigneur, na yebi que lelo ko zalotikala maboko pamba Satan asi a piller yo. Biloko zalaki nango na année 2010 yango zanango souleloté santé na yo lelo za stabilité kimia na libala na yo ezati ozo bonde lozo gêné ozo remarquer que makambezo simbati bien aimé dans le Seigneur Bible zolo bakina kati ya bitumba oyo wapi Amana telemisaki contre Bayuda ayaki ko toucher na mwana mobali moko Mardoché oyo wapi ye aboyaki ko fukamela Aman bien aimé dans le Seigneur mwana na Nzambe afukamela ka mbongo te mwana na Nzamba fukamela ka muto amukilité lelo komi ko fukama bande ko ndeko muso azobenga na téléphone papa na moni vina ngamba ka mezo simbate na okende ko vansa banoko na biso okende ko fukama liboso batamukite pona nini ndo kisoka bebisa bongisa kati bien aimé dans le Seigneur prière oyo 21 jours ezaki Aman fo akoya Bible zoloba que pendant que Aman a préparé nzete ba ko pendre Mardoché pour Mardoché boyaki ko fukamela ye Aman azo ba te que Nzambo ya lola pendant que ya azo préparé ko pendre Mardoché Nzambe la azo préparé que nzete wana ye moko nda kozala pendu nango na lingi na rappeler yo que na 21 jours de prière oyo tozo sala nzete tozo sala préparation ya combat ya ke mutu nyonso abongisa malheur wana ezonga na kati ya vie na ye ennemi na yo akoya kufa na yebisa kiyo ne monsieur les gars qui bien aimé dans le Seigneur ba prière ba pleureuse eza ba prière mwana na Nzamba ko sala te mwana Nzamba ko sala prière ko lela kaka soka yebike loko ya zozanga to loko ezotungisa ye Nzambe nda asimbi yango mais soki komi na maboko ba ini na yo bien aimé faut se lever na prière makasi faut se lever na ba arme défensive oyo wapi mukanda ko rentse zolo bela biso bien aimé na kanisi que prière tozo sala oyo komi na suka
pona bandeko bazokota na navire na suka to bondela na bino elongo na yebi ke beneme fotele misa prière makasi na kati ya ndako na yo pona musala na yo pona kobota na yo pona société pona musala pona commerce na yo pona entreprise na yo ezokende liboso te pona ministère na yo pasteur ministère na yo ezokende liboso te il y a un Dieu oya benga na ministère. Pourquoi est-ce que le ministère ezokende liboso te bitumba ya famille oui eza na possibilité ko freiner ministère na yo bitumba mulili et surtout soko za moko ya balolenge oyo ya batu oyo balobaka ke combat spirituel est important te biso eso ko fela biso ne kulusu bien mais ozoko ignorer combat pendant que Satan a combattre au bouton il pose aux échec. Bien aimé dans le Seigneur na kati ya 21 jours oyo yoka révélation Bible zo ba ke ba pendre Aman nanzete oya bongisa ki pona Mardoché roi yebisi Esther muto aluka liwana bino na bomiye bayuda basepeli babeti maboko balobio ennemi na biso akufi tozwi kimia capitale ya Suisse ningana ka bien aimé mokolo yango bayoki ke Aman muto ya koma mukanda ya ke batu bayuda fo bakufa ye moko akufi roi ordonné ba pendre ye na nzete oya préparaki pona ko pendre muyuda oizalaki Mardoché. Mais bien aimé dans le Seigneur, roi vandi landa kuna ye ya yebika ke non lokola na bomi déjà man makambe sini kimi ekoti. Mais bien aimé landa tozo fungula mukanda Esther chapitre 8. Esther chapitre 8 tozo fungula même verset 10. 8 verset 10. On écrivit au nom du roi Assuris et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par les courriers ayant pour monture des chevaux, de mulets nés des jumeaux. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils soient la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple, de chaque province qui prendront les armes pour les attaquer et les livrer leurs biens au pillage. Bien aimé dans le Seigneur, Aman nazokufa roi yebike na sepeli si mwasi nanga parce que muto bande ko combattre bayuda kufi roi vandi nanda kuna yata Esther akoti roi zotu na Esther nini Esther alobi oui papa osali bien Aman akufi muto bande ko combattre biso mais lettre oyo ya komaki lettre oyo ya tindaki lettre oyo si tambolaki lettre wana zo tambola kaka batu nyonso abayebi ke na date wana bayuda fo bakufa lettre tikalaki roi zo ebisa reine Esther que mukanda o ngasi na komi na scellé na signature nanga bako révoquer yango te au contraire binope boyana papier bokoma mukanda na avantage o eko faire défendre bino bien aimé awa na prière à combat tozolobela les armes défensives parce que tokokota na ba armes offensives mais awa tozolobela les armes défensives roi azoyebisa bango que bokoma mukanda o eko défendre bino boya na ngonga na signé après mukolo wana tango ezokoka na mukanda wana bible ezoloba ke roi pesipe ordre ya ke bo telema na pesi bino permission bo se rassembler bien aimé na prière oyo roi ebisaki bango premièrement atabo kokoma mukanda mais rassemblez-vous d'abord bo sangana pour que l'union ekopesa bino force yango moni na 21 jours oyo ko gêner yo moko te yebisa bato so bazana ndako no ba gêner parce que tant on a rebondé le bisinga papa ndako mo mejena ki bo tcheme libre na ko bonde la peine na ko sakola parce que muto akoza la peine ennemi akoza na kati ndako muto ebisa ote côté le salut est individuel. Soka fanda kananda kuna oyebisa le sali est communautaire. Le sali est comme individuel mokoloke nanda kuna. Comme tu es chez moi, le sali est communautaire. A gêner na yo longo, a le capé na nous prophétie. Pendant ni bien aimé dans le Seigneur. Mukande tamboli, mukande zo continuer ko tambola. Esther à comprendre que ennemi a kufi mais mukande zo tambola. C'est pour dire quoi? Muto à cause de la teka famille si a kufa. Muto à cause de la teka bino chef coutumier non qu'on a bino kokora si a kufa na yenga mana kufaki. Mais l'être Yaman n'a pas effet zo continuer ko tambola. Esther à comprendre que bien qu'Aman a koufi, mais maloba oya lobaki, l'être oya komaki zana signature à roi, et zo continuer ko tambola, et comme melabiso toujours les rois. Ndozo mona muto lokabino akufa, mobali abando bundisa yo bokabwana. Camarade wana oye ba kazaki ndoki, yo ne bozaka so ensemble te mais banda bokabwana rien ne marche dans ta vie. Ozo comprendre toujours que Kombe zo continuer. Kombe zo continuer pourquoi? Kombe zo continuer parce que ba effet ezali.
Aoueza combat contre les effets na ba armes défensives. Yango moni na yebisu yo bien aimé dans le Seigneur. Na semaine auto tikali nango, o se lever la prière parce que tozo tombo la prière moko o yezo kende tout droit likola ba inina yo, o yo wapi ba loba maloba likola vina yo ba lakela yo mabe, ba déclarer ba maloba likola famille yezo souffrir lelo, ba no boti ata moko te viezo fungwama, maladie ozo umela nango pendant beaucoup de jours, ozo lela butumo maladie yezo tika yo te. Bien aimé dans le Seigneur, ba kendaki kokoma mukanda. Esther a bengi bayuda boko mamukanda, bien aimé dans le Seigneur mukande bandi koko mama, bakomi mukanda ke biso toko défendre vina biso. Soki mutu a côté lema à combattre biso, il faut te défendre. Bien aimé service est comme une étape, il y a les armes défensives où il faut défendre la vie de tes enfants. Maman ozolandanga, outi na famille oyo batu babalite, le loboti bana bakoli ata moko azobalate. Papa ozolandanga, outi na famille batu ba réussir te. Yo bundi quand même réussir le loba kitisio na sotikali maboko pamba. Regarde maintenant la vie de tes enfants. Combat oyo koti na kati ya bana ezo continuer. Maintenant il est temps de défendre la vie de tes enfants. Bible zo ba kena mukanda oyo Esther azo komisa bazo koma est-ce que bako défendre vie na bango kakate na biloko na bango. Pourquoi na biloko na bango? Parce que pillage olinga ke salama balinga ki babonga bango babotoli bango biloko. S'il faut pas défendre vie na bango, il faut pas défendre biloko na bango parce qu'après la vie bakoza na besoin batikala na biloko ezalaki ya bango pour ba vivre na kimia. Yango moni bien aimé dans le Seigneur, monde de ténèbres bako piller yo biloko batikeli yo vie. Yo zo vivre mais biloko yo ko ko vivre nango ba piller yango na monde de ténèbres. Otikali kana français, vous savez, oh, vous ana musala malunga te, ajango zo poussa na instabilité zo continuer côté ba ndeko na ba yebi kendi ndeko na biso azana Angola, ndeko na biso azana Poto, ndeko na biso azana Australie, ndeko na biso or yo moko zo vivre vie ozo comprendre te que pourquoi est-ce que na komi na vie o ngana zalaki na vie o te. Bien aimé dans le Seigneur, cause la déjà tambola maluba ya famille bo ignora yango makambo e komama na kati ya libota na yo oyebaki yango te lelo réclamer yo tikali maboko pamba service défensive na semaine o yango yeye. Bien aimé dans le Seigneur, lettre zo komama lettre sili kokoma Bible zo bana 11 Esther chapitre 8 verset 11. Par ces lettres le roi donnait aux Juifs en quelques villes qu'ils soient la permission de se rester et de défendre leur vie. Non seulement de défendre leur vie, na sewana tokoti na ba arme offensive, de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants, leurs femmes, tous ceux de chaque peuple, de chaque province qui prendra les armes pour les attaquer et les livrer leurs biens au pillage. Roi Pessi ordre, na bayuda, beaucoup défendre vie na bino mokote, na bana na bino, na basi na bino. Dites à vos enfants, ceux qui mutu atelemi a piller yo bomayo yo bomai. Boye bisape basi na bino. Basi yo bako telema na mboka opona ko combattre. Donc bien aimé, yango ki roi ebisi bango bosser ensemble. C'est pour dire que na service oyo sangisa nda kuno na prière. Makambe simbate papa oui, mais cause la paix mutu a benda malheur wana azaka pembeni wana. Toko détecter facilement quand la maison sera dans la prière. Ba baza musika pour mes amis mais ba baza sur place. Bako ta prière oyo. To tira na une semaine. Donc une semaine moko trop dangereux oyo wapi nazo sakola pe nazo bondela likolo ya ndako moko par rapport ya balère oyo to pesa kapo na prière. Yango na bien aimé dans le Seigneur na rappeler yo que tous na service moko boye oyo tous na besoin te que lobby yo la bien aimé to tikali na 2 mois na koloba 1 mois kutu na ndambo tous ko ta juin année zo se diviser en deux, c'est pour dire que to komi ko tala sko 2020 oyo okota ngona ba même problème nzambe na lola oyo luka na ba sacrifice azolo banini pona vie na yo. Bien même amana kufa mes lettres zo tambola non quoi kufa mobali wana bokabwana mais pourquoi vie nezo fonga mati des effets. Il faut que maintenant yo pe okoma mukanda bango balobaki ke yo ko réussir te yo faut kufa na maladie wana yo ko balate. Maintenant il est temps yo pe koma siko na kati ya prière que papa ngafuna bala ngafuna réussir ngafuna kende liboso ngana ko échouer te. Bien même na mukanda ya acte des apôtres Bible zolobaki Hérode abomaki Jacques. Mais tant wakangaki Pierre, la Bible dit que l'église était lemaki na kata losambo. Ba bondelaki. Soki Jacques akufaki, Pierre akokufati. Bien metanga mukanda acte des apôtres chapitre 12. Okomona que tango bazoboma Jacques, Bible zolobaki Jacques akufi, Hérode azota la réaction ya Bayuda. A remarqué que Bayuda bango moko et déranger bango talobi. OK, le ko le déranger bango te, il faut maintenant ce qu'on a kanga Pierre. Or ceux qui Bayuda bakoka ko téléma ce moment, ba défendre Jacques alinga okufati.
Bien aimé, défendez votre vie. Défendez la vie de vos enfants. Beauté les mabos se rassembler, beau se défendre. Na prière oyo papa biso balakela biso famille na biso baloba maloba bien aimé dans le Seigneur ko kantate ke maloba wana za maloba ko sala ba prière ko lela na bangomba nzambe nanga no bala te pona nini kolonanga je pusani misele zo simbate diplôme ngoyo papa prière ne so ko lela wana eza ta na réponse moko to kozo o eza prière offensive défensive contre ba ennemi na yo. Thème na biso eza vaincre l'ennemi. Bien aimé téléma na prière. Bible zoro ba même na Pierre, église Géna qui bondé là qui jusqu'à ce que ange quitta na prison, ba chaîne kata na Pierre se retrouva libanda, pe Pierre ayeti bisika ba bande ko bondé la pona yi. Tika na prophétiser likola vina yo. Et loko ko gêner ponango et ko localiser yo na même semaine auto zokota. Et loko yo ko bondé la ponango na prière oyo et ko localiser yo na même semaine oyo. Nazot yebisa yo nzambe nanga na preuve. Yake okota lanza mais la même semaine où et loko yo kokote la gêne cette semaine le kambo etungisa kayo mwana na yo o azolo bate ngunda na yo bwaka ba répondre kate mikanda na yo bloka accident sala le kambo elelisa kayo ko bota na yo ba mort ne ozo sala bien aimé santé na yo sida et combat fibrome oyo maladie oyo fait disparaître bien aimé parce que nzambe oyangai na moni ba sidatique na moni ba cancer de saison limwa na nzoto abatu nazana confiance yake okokufa te na maladie oyo bien aimé tellement bisiko zali pourquoi ya lelo midi ya lelo tongo lelo par rapport à bisiko landinga na lingina bondela pona yo nazana besoin que mutu nyonso azolandanga partout zali numéro à prophète Marquis yangwana na se ce qui Saint-Esprit convaincre obenganga obengi ngai na kobondela pona yo ce qui Saint-Esprit convaincre yo te kobenga na yo te mais ce qui convaincre yo benga okota service ou intercession babondela pona yo numéro wana eza na WhatsApp soko komika na WhatsApp te ko répondre yo même après 2-3 heures du temps ce qui message ekoti okozwa réponse à l'heure à laquelle oko contacter prophète pona likambo na yo bien aimé partout ozolandanga nzamba pambula yo ndenge prière salama ki église pour na Pierre ndenge prière ezo salama na semaine oyo na intercession pour na yo intercession na biso l'ambassade de Christ bazo bondela pour na yo fuka mana bondela pour na yo bien aimé dans le Seigneur nazana besoin yo komba muto zo bota to cha maboko na libumu yo ba dossier nezo simbate simba ba dossier na yo yo misale kauki soki mbongo koti na ndako no bana babandi malade yo makambezo bloqué ba bebisi ya yo bana na kindoki vi na yo ezo simbate déception mibali bazo ya bazo kinde ozo comprendre te masque nini lembo nini ngana lati nazo tambola nango bien aimé dans le Seigneur service oyo nazo déclarer maloba likolo na yo chama boko likolo mutu yo oyo za soko koti dossier moko baby ou bandi entreprise zo marché te je déclare sur toi Éternel Dieu de ma vocation, Éternel Dieu de mes alliances, tu rebâtis sur les anciennes ruines. Je déclare en ce moment, papa, maman, nyo solandaki, mwana nyo sobisika fuka, mais atia maboko na mutu na dossier na libumu, myome, fibrome, stérilité, blocage, chômage, déception, célibat, oye, comme ici est na 45 ans, azo mona changement te, à partir de man azo déclaré ao, et libérer vie na ye au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, n'a déclaré miracle en Zambie, n'a localisé une semaine où il y a des armes défensives, au défendre peu au long habitumba ya Goliath, li bosso abomoinayo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.